Biso aussi ça bitumba na est. Biso aussi ça monte. Les gens ont gouvernement. Biso nini. Kofi Olomide pour na Congo tellement pour na Congo. Voilà. Nini tout salité. Baraton a dit que moi naza miné. Bien nini. Otika moi na yo bina kuna. Si ba comment na poto eza pour na Kofi Olomide. Dans ces azar moi si toko dénigrer mais ngana ko linga malaria vient ngata jamais na ko linga ngote mais on a dossier na bango wana ko bala so bazela mikande da ko na kumba Kofi Olomide ngana yo comprendre que ba tout ndenge vient so Kofi Olomide wana ko loba déjà que nga balinga ngate ba ne ko mankala il y a l'État va combattre il faut pas Kofi Olomide de battre les jour à justice wana mais soutenir la fille wana combattre lingi bisote alingi bisote za procès le ko za dans maboko ya l'État rasamba mais na ko souhaiter mabe et a pas venir ngate parce que na yebi valeur à Kofi Olomide et puis belé ba yebi valeur na ye mais to vivara na ignorance ce qui pardon fona balikambo ya mabe na sala donc ça va dire na opé non va dire na ngeza mabe ayebi ki Alexa Bisoko loba yim da Alexa Alexa Bisoko loba moi na lobaka na finga mutu te non tant au monde abila loba ya nzambi na le animateur ça la ronde animation nyo ça a sentir non na batatu kaluji ni no so bana simana nzambe na mutu ala raté o la gi danzo to benga seigneur ko kapa na etabule seigneur rocher aussi bon biso to imposant na mboko kuna kwani oui trésor Boni ouais ça va biso toi nzala toi un bloc relié non trésor ne te jouez pas avec moi bo saka nanga te commune hein Aziza uto benga nga o yaya eloka relié zate Carmia benga nga kuna yaya to lambité au juste j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision mais besoin sanga lelo kaka na débit moi boloka relié zate donc provision to ba mama tie na provision na ndako te. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bossala lisusu lokola onste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na bamasa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topez s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bobenga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba master nabino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabiso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Sur mi internet pour comprendre que tu as la présence de Sac Chipoy. Tu as aussi des détails vis-à-vis à Batman. Il y aura chaque mercredi. Ah, on a ça, c'est enseigne. Président, tout touché peu point parce qu'il est pour l'artiste. Tout touché peu point, il y a musique. Dans 2 mois, il y a espace à 2 mois, toujours 4 animations en concert au niveau Europe. Au niveau Europe, ça n'est vraiment pas si tout le monde m'a sur l'équipe dans les médias, c'est très difficile. Mais tant que vous avez une annulation en tant que musicien congolais, vous avez besoin de pouvoir prester, vous avez un niveau de qui, vous avez que je sais qu'il y a un super projet, qui est un super politique, après vous visionner, après combien de frères en ont aussi. Ça lui passe. Et ça lui passe parce que ça lui qui tire dans biso. En tout cas, comme ça n'a pas été. Vous mettez bien les cambango, vous mettez fort. Oh, ça 6 ans. 10 plus de 10 ans, 12 ans. 10 ans, donc nous autres tournés à rond dans les cambango. Alors, ça la passe. Donc, les cambango, ils la raté. Et puis, on va petit dans un père. Ni to salité. Ni to salité. Bien ni auto sali à ma baie. Oh, bande on a so ko limbisa biso te ozomona donc en tout cas eza makambo moko tina tibiango nakoloba eza spiritualité mais eza kimutema mabe soki Kofi Olomide abeti na poto ekolongola bandeko na biso ya bakombata nini soki Fally Ipupa Héritier Watanabe Fabregas même petit Nabiso Patrick Beckham L'œil du Lord soka beti ekolongola yo nini yango batunsu balobaka otoyoka na matoi ke muninga ya congolais ennemi ya congolais ezaka congolais moko alors eza propre te
tobeta l'album ils ont pardonné mais fallait que kolakisa ngo na basalo ya minene mais ozomonaka te bakobeta te et puis okabato mosusu olobaki bango bayaka awa balinga babana na biso bareprochaka bino bongo ozo comprendre ete eza makambo osente te yo mofe baodike mwana na yo olobi te so oza komi na poto oza na paradis éducation ekowita nde pa mwana na yo moko ozo comprendre botola bango basi na bango non basi bazala sous tranquille so bamonika jesaki eloko ningi olobaki basi oyo baza awa basi ya poto baleki bango non là toza biso bacongolais fo tozala motema ya kokita tozala kimia ozo comprendre soki tozokende na makambo na ndenge ya boye biso mo lobi toya oregrete kwani musique na biso ekomi na se alors fu kosala makambo oyo makete nalingi congolais biso tokosisa bitumba na est biso tokosisa yango te eza makambo ya gouvernement biso nini donc ils sont qui na pote la nous qui ayo bisa moi sur na ligne oh na sele non même neto zara awa au moins raté moi ça outil kuna na poto ayo la ndaka artiste moi pas que ndane poto de poka na za artiste on do que la mutema mabe non futo zala on est comme ça qui mutema mabe tout ça qui mutema mabe et ça na ngo danzete basalo bamba mon mais tout ça ka bande ko na bango to lingi ba mais babi bozo nié ba mort zo kufa na ba est ko felo bida ni ya ba mort bakanda bazana mais ye bango pe basala tuba ya bango so basala nini neti bango bonni baza kuna bazosala nini mpona bata est biso tozomona baartiste basala kutu badon ba $100,000 ezokende yo oza journaliste oza makasi na niveau ya internet ozomona badon esalamaka kuna tosalaka mwa makambo mwa baréunion totindi mpe mwa quelque chose eloko nini bandeko na biso bazalaka na poto oyo babiki biso badiaspora basali eloko moko mpona batonso est ndenge goma ezikaki kuna na niragongo eloko nini bango basalaki omoni ke so tolandika wana na kimia na kosolola nde tokeli liboso mais na boye te voilà okozala na idée so omibotisa kimia na bango idée je sais nga idée kozala vraiment en tout cas neti nga na osenga marche quoi marche kosalama awa to kuna te awa oso autant tosala bino presque ozala en fait tant bosala marche ongo ebanda wapi eosuka bareprocha bino boyokanaka te mona jesaki na bili bayokanaka te so bateli place moko babe jesaki tamosino baseka bayokanaka te bareprocha bino bobinana bino bozala bolingo te baartiste oyo baza kuna basali marche oyo bakenda mpe kuna oyo bakokana bango sukini te basali marche à partir kuna baoyo bazalaka kote oyo biso kote oyo tobandeli lisusu ata quartier 1 ti palais du peuple bit eyali gouvernement fo abongisa makambo oyo ayeba posa ya bandeko na biso bakongole oyo baza kuna libanda posana bango ezaki monsieur président Facha tika pouvoir mais non fo azela mandat na ye toleka na baélection yango nobi nyonso ezosenga fo eleka na kimia soki kimia eyali tosala makambo na soki kimia eza te na désordre tokotonga mboka te funa kimia omonaki nde ex-président na biso kabila asalaki passation de pouvoir bato to abeti maboko asilisa manda na ye ndenge tomonaka na bafrance eyali macron akala mingi te baélection ekosalama soki bavote so bavote tozela élection ezoya mais eleka na kimia mais tomoni osoulevé point ya baimpaire oyo bacensuré nzembo na bango bacensure vis-à-vis batouche mpe bakonzi ya mboka bandeko wana bafrère bazala na poto bareprochaka bino boyembaka mpe banzembo lokola bafrère wana baoni oui eza vie na biso karma mpa ayembaka banzembo wana ayembaka banzembo wana ayemba mama yembo elekati na bafrance 24 namona yango banze ebele ebanda kutu lelo te même na babaseri oyo ave na biso balwamu bana banzembo mosusu bayembela me bapdg bayembela makambo bave na biso baredi ya miso bayembaka basocial on veut comprendre eza kaka te kaka po tolobela kaka mboka mais keyembaka mpe makambo oyo ozalaki mpe na kozanga koyeba ezongisi yo mpe moto ntonga nabaka mwana mwasi batela nzemi o na te ya bato bayokanga lelo mpe baa na bana na bango lelo mpe bakozala na ba 14 ans 15 ans ozo comprendre na olongola te jesaka alobi ke tolongola zemi te ese nabi te longola zemi mwana mwasi longola zemi te na te ya nde bato lobi te kaka tokoyo nzemso kofi olobi lemba mpona kongo te manzi mpona kongo te voilà nini tosali te
Nini to salité le ouais ngana zolo belango na ndenge teke mamanzi parce que nze mona pe na lanyo te na zo kaka ba rimer nango mais na sepela na batese na bango yango na ngaka netaka nga na hipsa rajos tous à l'eau ba petit frère na biso na ba MPR il a bien voilà ezalaka bien nini to salité éviter to comme ça d'âge parce que eza un mambo nyo so ba loba eza momo ezalaka nango déjà ni na saela ote bani non toza na République démocratique du Congo toza na Congo te toza na République démocratique du Congo moto nyonso toza na eloko ya koloba na tarbi Michel Belé ya ba politique ba mutazo loba na bon bato balobaka soyo lui même tazaki président élu. Vous va comprendre. Avant le bané pas évident. A ébi makambo ya zolo. A déclarati lelo. Voilà. Ezala kande ngwana. Donc yebe un peu tcha lobi nzema lobi yé muté mané et mon. Mais bon oui te que to maman soupe pas signe déjà bien te voter sur tes pour changement mboka zo mona na te poto voter nyo saison mané. Et wana eza wana ba ki Kabila pour même Congo da Mobutu so Mobutu Longwe. Voilà bon ici le même Mobutu à Longwe Kabila yé le même Kabila pas Longwe Momundi ba. On est là pour bango. On est là pour ngate. Laisse-moi pas dans mon changement. Laisse-moi dans mon âge. Côté na bango mon changement. Même tout ça na droit à réclamation. Beaucoup vont appeler na bana na kata palais. Oh moi na moba mon père alinga ngate alinga nani. Mais le roi dans de connaître moi bomaé ezati. Vous comprenez tout le monde na Caïn na Abel. Vous comprenez. Donc ils sont comme belé donc papa fa supporter, papa Fachi, il fa supporter makambo nyonso. Donc attends on a sali des arts opinier mais au bengani na ndako te. Vous comprenez opinier sur un téléphone au kangi téléphone net mikolo na kanga ki version téléphone. Pourtant vous ça pour me ça ça. Na rozong c'est là. Donc ça dit to bit to za ba congolais, président Fachi za congolais, biso tout ça ba congolais. Tout cela na kimia tout chaka makamni na mesa na ba konzi na ba peuple tout ça là même moral c'est toi même moral mais pour nous on a changé les gens en tout cas ngaza bon les sous on a ko lomba na aux opinions c'est ça et bon nga vraiment yo mo bi pays démocrate nga lire déjà bien na lire bien ma benga ngani matin patron donc nga ba makambo o vraiment par rapport na lire na déjà bien vous comprenez na lire na kalinga maki na melati na nga bien mama ni mama sali moi déjeuner kitoko loko na rappel mutabandundu so ina sento mo misili ba sali nga misili na nga kuna linga na lia donc on a yo changement même boka nyoso ba difficulté même so ki na France ko ba difficulté et ta ba tusu nga vandi wana ba nini concert mo ebeta makuna héritier watanabe mais là susu ana mongo somba forme il y a pas difficulté dans souffrance voilà difficulté dans souffrance voilà c'est un mot bien retenir en la mémoire mais tout le monde n'habitué pour artistes et musiciens on va souffrir artiste va souffrir faut que là tout le monde danser ça joue un rôle ni la carte musique danser tout le monde va souffrir tout le monde peut faire bien dans la procès bah on sait que tout que ça samedi bien à 8 ans de prison qu'ils abîment nos viols à la danseuse. Tant qu'on a eu un procès pour faire des viols à la danseuse, ça m'a bon, peut-être artiste. Par contre, c'est la radio qui a gagné solo. Non, pour violer, il y a un rapport dans la danseuse, il y a violer ça là. Il y a un dengue dans dengue. Il y a un rapport dans la danseuse. Bon, la danseuse, on tombe déjà pour nous remplacer. On va parler là-bas. On va comprendre, on va parler. Par contre, on a dit que moi, on a miné. Bien, atika mwana yo bina kuna ti bakoma na poto eza pona kofi olomide dans ces aza mwasi toko dénigrer parce que lelo tozana être mususu te à part mwasi na mobali tozalaka mwasi na mobali donc tokomona lelo ba président ya tokomona lelo président ya nini moko boye mwana mwasi nani boye ministre soki nani boye mwana mwasi donc mwana mwasi atelema na makambo nyonso danseuse parce que quand tobeta la musique eza na chorégraphie mosusu to bosala ngo mwasi to ngazobina azani mwasi asaka ndenge moko te na biso c'est-à-dire tozaka na mwa façon moko botan tomoni mwana mwasi esalaka motu nyonso bien
Je comprends. Ils ont mis takala. Te non mitakala te. Eza ba tenir, ya ba tenir ba danseuse. Eza ba tenir au monde qui ndalati na ye, na qui vient na biso waze quoi. Ala ta ba danseuse kitoko. Vous comprenez. Tenir soupe ko ça concert mo boza, soirée mo boza si balata ba biloko moko. Vous comprenez. Faut la tableau même mitakala te. Pour violer c'est trop dire. Et bah on conseille que film on ne m'a pas dit bah on va faire la procès parce que procès on peut déjà mais ngana ko linga malaria vient na ngata jamais na ko linga ngote mais on a dossier na bango wana ko bala so bazela mikande da ko na kumba Koffi Olomide ngana yo comprendre que ba tout ndenge vient na so Koffi Olomide wana ko loba déjà ki nga balinga ngata ba ne ko makala mais faut mon andi ba so ba telemi poka ka bakanga artiste munene oya sala barumba na barumba mutaleke na album awa zati so akufi apo beaucoup mondela pour kangane bo sepe donc da pas mingi là on a zo belo moko ennemi à congolais bien congolais pourquoi il y a pour il y a lita ba combattant te koloba ki faut ba kanga Koffi Olomide de ba telemaki jour à justice wana mais combattant lingi bisote za procès le ko za dans maboko ya l'état rasamba mais na ko souhaiter mabe et a pas venir ngate parce que na yebi valeur à Koffi Olomide et puis belé ba yebi valeur na ye mais to vivara na ignorance voilà c'est ça que côté la Koffi Olomide Koffi sala o kenda kuna zo kenda kuna quartier la terre a même pas porta pour mon asundoli bino te za ko sundola te biso to longwa biso ne to longwa parce que no lobaka bien mais fuda lobamba ngana ko vanda tena lobamba be ya mutu soki mutu lobi mabe na ngati ngana répondre kana mukam oyo lobi nanga nde na koya ko répondre na tongisi yo na lolenge vraiment so ba tie Koffi Olomide na waze kwa ozana na ozo bangu bali te ba bi pona mutu moko na pona mutu monde te ba ba bi pona mutu moko te na koloba te ki wana zo ve na tika zo parce que bango tout te ma bi pona oza ba mi bale mabika ozwa mabite ko olinga kana te wana mutu na fa boma ngai te ba bi te ko olinga te wana zo ozwa te wana isimba te doboti de bana mona kana de papa te te babi ozwa na ozongo donc ça dit ça na inzele donc ça na inzele donc ba meminga na boutique ba singa pona biloko na ba en tout cas shérif na zwa biloko mibale te babi ka basoma ka moko te on a dit atambala sima non basa ba vie nanga so na lobi bongo et au sala vie nanga waze quoi parce so na lobi boye au sala vie nanga Koffi Olomide parce que nalandaki vidéo mo na za nango esalenga plaisir on a waze ka sala no joyeux anniversaire oui asalenga joyeux anniversaire esalenga plaisir ne bo solo la te aka vie nanga lobi que so na bengi même vie lelo po ezana makambo susu eleka na vie nanga batebele bakoyi koyeba bango ti vous comprenez na biso tozalaki ba eyant droit ata na nde koloba obi na vidéo wana via benga maître pourquoi benga maître abenga maître po abenga maître na comprendre abenga maître po abenga maître pour pratiquer na ensemble te abenga maître parce que naza maître ya animation congolaise naza maître oya yuyu kabuki balobi one alobi maestro abenga maestro abenga maître sodi bapesanga bapete nanga eloko oyo biso tozelaka yango wana epai ya ve na biso soki avandi boye petit nanga jesaki boye na boye esi nango mais pourquoi ya koignore bapeti na ye biso ta bapeti na ye oyo lelo ata tokiaomona yo loba bien Koffi na tv kolela ye carrément non liboso ezalaki vers nde koloba moi genre mpo na ngai naza motu na famille nasi nakoli naza père des enfants mwana nga liboso akokokisa 18 ans na quelques mois akokisa 18 ans iverson c'est-à-dire koko na ye quoi ntango azoyoka biloko ya ndenge wana eza propre te mpi bana lelo baza makasi na internet koleka biso vous comprendre alors donc aza vie ndenge alobaki joyeux anniversaire maître jesak chipoi elongoleni elongeleli ata litanga ya sagesse te tara ye est grave voilà mais est-ce que namoni kochanger te mpo namoni mpe liboso ezali so bi jesaki awa Koffi Olomide na nani ozala ono mama na oza Koffi mais namoni li lelo jesaki ayi mama te na otama mibale sadi na vie fo linga moto alingaka yo
so moto bon na mane komona mabe na été qui c'est ngai na question so batuni osala émission petit na je sais que boy na boy petit on animateur mbinga quand même talu mutu ale balinga TV baloba ka tinna ofungola wana masola lokuta oyebike ngana vanda boyebu dans 16 mois to beta concert akominga kombo ya Kofi Olomide na loboko vivre sentiment là ina abisa $100 à PCI dans ces zones commis commis avion mo commis kaka donc ça dit oh obeta papa fololo venae a commis comme ça dit peut se gali donc ça dit faut linga moto linga gali ouais mo mi linga rote bani vraiment donc yo d'ailleurs pour na jaja vous comprenez jaja au saranate mo mi linga de faut changer maman fréquence pour maman baga yele au saranate so mo mi ga moto mo bebo tu va ver ya ba mo cho au moins qu'il soit pas voilà donc tant que comme on a lingi ou lingani tant que lingote faut y belanzela mususu c'est ça double mix ça produire venant oaser quoi mais tout le monde va dire tout ba remerciement tout du Cameroun à 4 on dirait orchestre Mobimba il y a Kitura Peivo va beta na poto beta pe na poto à l'époque mais la minute on a pu signer beaucoup de bébés orchestre beta mais tout le monde fait na omogo ndia za pe na makamba mais il y a ça na wote nani mais il y a ça qui met na makamba tout le monde azolo ba bien la TV parce que quand azolo bien la TV on dirait il y a pas ça na voyage mais na comme voyage tout le monde a dit c'est il y a ça pe na voyage c'est ça ma bête mais il y a ça té c'est ça ma bête laisse on ba solo il y a ça lo ba bien pour na o ba vous en a Joss vous en a yé mais tant qu'on va bien il y a dans la liste pour ni TV tout ça pe surtout que bête en bon ni camion so mona so la na vie na pour les loso qui tira de bête na poto ba pour na bino ezali na invité ceux qui on ce qu'on fait ça ce qu'on vit on va faire un peu nous on va ba so là so on va appeler na poto ala ba komi invité ndule ya ba kitira wana lelo actuellement déjà bino mi balé déjà boko eza ba ya ba pour là sous jos ba benga na ndule mo mais là sous o ya ngai vous a surpris et vous a surpris ça sale mais là sous ali sono ba soli là sous deuxième fois aux ngai bosso les jos ake là sous c'est sengai qui likambo wana bien via le bique fa yimba na jos alors on a funa nyonga ta ava venait le seul fait ba sola na jos après ngana ina jos non na va pour na viete ngesa sega ke vi apesanga ba galon nanga va péter nga na zaka nango oyo mboko ezoyeba soki yemo papa afu apesi yango makambo azolobela kombo nanga bien osala bato bien maintenant azoloba kombo ya petit na ye biso ya mwana nde tobaka biso to abana eza propre te alors ngai esali nga plaisir na mona vidéo wana avie na ngai nazala na problème na vie te okosenge mpe pardon na oyo nyonso oloba mpona ye bon ça s'excuser non soki pardon funa ebalika mbo ya mabe na sala donc so badire na ope non badire na ngeza mabe te ayebi ki alakisa biso koloba alakisa biso koloba mwende nalobaka nafingaka mutu te mais neso nakoloba no makambo moko boye mutu akokanisa wa mabe mais vie moko adiki te nzambe akeli monoko biso okeli maloba tani alakisa bana koloba ngaso nandi olobelo ngaso nandi olobelo awa ozana esengo omonaki nayebi koloba nayebi komanke mutu te mais mamu na koloba na yo otouche voilà parce que ye moko ayebisa biso ndenge nini baloba ata na kolobi no nde omona place nini omemaka na parke te nayebi koloba voilà naloba mabe te mpo ye moko ayebisa biso so okute na vérité ate be biso bilamba ndimaka mpo eza vérité mais oyo nyonso nalobaka nakozala ata na ba 99 ya malamu mpo na vie vie ayebi oyo soda ni aosakana te animateur aboye etala kaka kitire ezala ti koma boye ntango otala yango vie otobimisa lelo momona ntango omoni yango salaki ondeni omona kozanga ni ezangaki wana bia valese nazalaki yango sa vie ntango soki tokenda ngo boye te tonga tokenda yango bien parce que biso tozalaki bato mo toyebaka kodiskute na boss na biso na ntango ya mosala ko batemps wana ntango tozalaki kuna donc soki vie ameki boye tv yango te tosala boye parce que oyo toyebisa esimba nayi bagrand débat biso tosala batravail donc 2 jours l'un sur 3 jours donc
bobimaka te boza place moko bosala travail biso osala bapompage vraiment masanga te biso ma totravaillaka na nzoto na makambo tu yango tobaka kitira pays lokolo loboko bazali toyebaki kotravaille baya lelo baotravaille mamingi te bazaka na esprit kaka nake poto nake nyamu nyamuka kokima kokima ebele bakima te nalobi bongo te nabi baya ebele nabi te kaka kitira ebele babetama miziki te abeta miziki apo nabizala kuna mpo nazwaka bamoimo boya pembe nde bajesaki tu mpe baka na basi pembe mazolo bakala osimbela ngwa bangi bizaka simbela ka ngwa mpe bagwa bangi mieka bagwa wa bakari josike papa mama bagwa te kala badolo baba te bango mpe balelanga ngai bamonga pembe balelanga fort bamonga pembe balelanga fort basheri ya pembe wana balelanga non basheri ya mwindu mpe en tout cas bavrai chéri bamiso babetaka musique bazwaka banzele poudre ebele me bulo moke alors fo bazwaka matango bala travail misa tambola pampamba te misa aza moto azoraisonne ke fo monde bouge lobi donc eza ndenge wana zénith kitira pays vient ke lobeta momo mpona wana zénith wana lelo vie na yo aconfie bakende kobeta na momo difficulté eza concert eza andile te mais a reporté en fait ke kobeta ntango yo ozomona so otala vie siko otala mpe kitira lelo otala mpe zénith wana par rapport bino kobeta boyebi bandule kobetala bakitira wana lelo est-ce que soki vie alobi je sais que chipoi zonga mouvement mpo toke zénith olinga yango te aza fe nanga ti likambo nango nabi te na kimia na kosolola makambo nyonso ekendaka liboso aza fe nanga soki abenga alobi nanga boyeboye maboya kwani tu yo mo mpe likanisi mpe eli to bavie biso nde toya bato fo tobeta bazénith wana ozonga orchestre mpona ke zénith te ye aza patron orchestre nayebi papa na nga ndenge azalaka nayebi ndenge asololaka nakoki kosolola na ye likambo oyo ole susu mpona conseil mpona orchestre ya makambo si yango nalobaka na émission peut-être bato susu azalaka na baangle moko ya mabe ozo comprendre mais ntango tobetaka ntango soki namoni likambo moko edérange jos yebisa vie ta mambo eza bobe soit namona kobenga vie tala eza boye après wana makambo tokobeta kaka makambo aza vie na biso akufi nanu te biso mpe tokufi te tozali nzambe azobatela biso tokobetaka mpe tokosala makambo mosusu donc kimia ndenge tokosala ke tozala na vie bien voilà dynastique tomoni yango ta wenge mosika ide wana ferego la zia kosangisa bafrère na ye nyonso basala disque malgré tout mosusu tomonake mosusu mpe baboyi mosusu bapour mosusu mpe bacontre epe ke badivision ndele ke mpe bamebele esala mpe badeba oyo tomoni nyonso na bareseau sociaux ide wana komona yango ndenge babeta album nde babeta dynastique nayebi te soza informé album ya bancien nyonso ya wenge mais l'album ya ferego esa eloko ta eza bula bien eza bula ya bien yo yokoki yango te dynastique nayokaka biloko wana nyonso nazalaka nalandaka bainformation tu ndenge ezokeli mais na ndenge ke yo nalobaki initiative wana osangisa bato basala eloko eza mabe ebino te eza clan na bango awenge makambo na bango soki azwi ide moko boye bosololi yango to bosololi nyonso mpe osala su implice ozo comprendre miso amonaka ke te yalinga alakisa nini ezalaka bongo meka oyo bandimi basala voilà bino mpe na kisira biso kudi déjà yango oyo omona oyo dynastique oyo te biso bango badynastique wana te biso ka nde omoni biso oloko loboko tozalaka déjà te bongo bastar oyo oyebaki ya danse na culture oyo oyebaki banani bastar yo Jos Dina Kabana Nono Kapanga Eclipse Mososo bongo continue Eclipse Mososo si mamino babersi baeki be basta yo biso biso abino abino loa yo nano louange nganano yo nano parce que yo génération na bango yo louange Jos Dina on va à l'époque wana à l'époque Jos Dina non Nono Kapanga na yemo monstre kaka après tout le monde a Kabana ça dit qu'on ignorer masse Congo yebi et puis mokili yebi mais ba diaspora ba yebi
oyo je sais chipo ça c'est-à-dire okoyebana mais star star et l'homme na ninga mabete c'est ça qui na kitira avant monument ya Wazé quoi c'est dit Wazé on a sala monument nga il va salir vidéo va ben mettre non mais il y a na telle émission monter qui va ben to mettre donc plaisir moi on entend telle vidéo en tout cas moi c'est ça linga plaisir donc ils a des makam un message mon monnaie n'est pas nanga na si ozomona ke sanga na sentiment moko boye ozongila ta kitira o ba mo bien vivre bani te na lo fabrication no bien na lo ba mabete na lo ba vérité o sala ko to vie bien a te saka lo ba bien ko mais na musique yo bigande ke na abi ke na lo ba bien parce que mo ka laxi so ko otala ki vidéo ya président no Wazé ka lo ba ki na solo na Koffi Olomide ki bien ngai Koffi Olomide pa lo ba ne ke tala boy mon gars comment on a ça fait dur, ça fait longtemps que je suis là. Je suis là. Oh non, mais je suis là. Bon, papa vient à Bisso Wazé kwa kufaki. Mutali Bosso vient à Wazé quand on a landa avec Mutali Bosso a souhaité mes condoléances pour Koffi Olomide. À la frère naï. À frère naï. Je me suis à côté de ce pédiana répétition. On a kala tango dans ce moment les problèmes on a maïcha kasi wana bakuta na rara mais yo kati siko ndenge maïcha après maïcha yo kanisi nanga na tele même émission mo via zaki pom na producteur moko mais vient na biso ramba ya frère na ko filo mideng ya bengela na Vincent Gomez donc comme on a que zako mi debele totika na biso ya na image mo ya na internet na be kinton tozoli ya gâteau na anniversaire ya Josepha Chako bon moi c'est BG Bilao. Hein? Voilà. Où est Biti? Josepha. Beta ba robe mobo ya jar to lena bil gâteau to kutana gato. So to mona ko yo makofi. To bundane na rinya musique. Ah c'est que bon ko vi Wazé ka parle ba isa clair que ana la posa likambote po mikolo za ba problème na bato. Yama bengeni ko felo ni. Mais pas peut-être. Comme peut-être la frère na oya malam de sala nga plaisir. Ça a plaisir. On a besoin de tout match qui na biso ils ont ngaso ndenge zalaki bikolo. Ta lelo ba petit nso na ba décaler pour na 7 mois iloko ni mo boye. Et ça na ngala sur 3 mois ilongwe. Mususu. Na biso to beta biloko oso le ba tshelo même faux mutu. Des années. Quand obina ya on est ko to bon sanzu ma famille on a décembre awa. Non, tant au monde a bilalo ba ya nzambi na le animateur. Ça la onde. Animation ça a senti non na bateau tout kalouche nous nous boya la simana et dans mutu nyonso azolo ba makambo nde azo convoquer bateau nyonso ya ba nso nenga balinga soso te ye plat préféré dans fumbo ba tembisa okao yo laisser soso na makasi yo mtolobi ngalo bana zaka nyamura gera c'est tout mais ya mutu te nzambe na mutu ala te o la danzo to benga seigneur ko kapa na etabule seigneur rocher aussi bon biso to imposant na mboko kuna kwani ya mwana sali mikolo 207 à combien de bas 6 bas allez pusana kuna ngape na vanda ko to la wana 207 biso tout ba musicien to na kati mutamta kitana rena mo pe na mati opusana kuna pusani ko gez ma wetu pa vandi c'est ça opusani munkego yo innocent vandi voilà bon di marape bato senga mbe bato senga tembe bato ka kintabate na golela na kitamba be nyamfoko komba batini ni kubalande kubambagidi kubavandele mosabili boso benjito bina madanse maboso mbaga matanga dunwa bakento banini sera succès fou. Voilà, maintenant j'ai un retour dans remix. Il y a Wazé qui est le papa qui l'a tapé. Il y a un retour ça dans ma famille. Oh mais voici comme ça l'équipe remercier bah tout le monde voilà remercier ta je sais que tu peux une regretter que le roi et le roi de ça qui tira. Abenga maître. Tu abenga maître mais tous on se na nenga qui est là wana masala qui. Pour na pas pena na ebige. Fallait pas remercier parce que notamment le roi. Ve mo ga yebini na sala pour na ngai. Mokola bini na sala na mwana muke. Ngana belo na sala na viete. Voilà. Ça fait énormément de bien. Bon, comprendre que dans le président, je sais que tu peux y est toujours partagé.
Maman actuellement au état de musique. Merci la merci Koyago Belisha. Un avant, maman on dit le wawa, un enfant pas comme les autres. Merci Koyago Belisha, mère, t'as la pécoto et balé. Océan Diallo, dollar plus que dollar, mbongo bene, mbongo yoko koya yoko kita Océan Diallo. Boni masango ya dollar dans la poche ya Océan Diallo. Na on peut ça mbote na dollar on se dans la poche ya Océan Diallo, mbongo vitesse ya connexion Océan Diallo. Costa Couleur, le patron Bogos, qui a dit que alors Nambo et Pierre Kitoko, Costa Couleur, Moté dans la place aux amis. Ça c'est votre frère, le gros site de la presse Benji Benzema. Toujours la présence, je sais que Chipoy. Président, Lélo, idées années. Musique, nous avons monné là où Lélo, on a ma petit frère, on a un ciment. Lélo, les camarades numéro 1, comment combler bateau fort. Nous avons battu non, non, on a numéro 1, ils ont créé un conflit. Et comment que papa n'a moi, on y a pas concert, il a fallu pour me une clé, il y a Robert à la porte, son Robert il y a des clés à Robert. Oh, bah, ben, il y a pas de clé à Robert. Ils ont créé une discussion à la télé. En tout cas, musique est ça, on a toujours la musique. Tout ce qui est en train de voilà, ça n'a pas été gauche, droite. Il faut le numéro 1, ça en est. Nous avons pas numéro 1. Numéro 1, la musique, c'est quoi ça, fierté. Numéro 1, non. T'es, ils ont un temps. Mais qu'est-ce que tu as aussi? Ils ont un temps. Ils ont un temps. Ils ont un temps. On va comprendre, surtout le numéro 1. Bon, le bureau, ça l'a sauvé. C'est où notre retour? Il y a une minute sur la classe. Il y a une c'est comme nous avons 2019 ou 2021 au numéro 1 pour nous, Jacques Chipoy. Numéro 1. En tout cas, il y a un temps. Kasi mutango nani yango temps. Exactement. Kasi année au temps ya nani kasi. Année donc dans la demi, donc dans la souka, ba ve déjà pour to merci ko. Ba 20, ba ve déjà. Au moni ba ma solo numéro 1 en 2021 nani. Numéro en tout cas. Numéro 1. Tout ça en 2022. Tout ça dans numéro 1 la musique. En tout cas, et pendant ngai motabinisi l'album est belé, ba disque est belé, ba featuring est belé na année oyo ponanga Fally Ipupa. Mais on Fally Ipupa, c'est ça? Hein? Pona yo, parce que yo bisinga na année oyo. Oui, ngana robo ya mutu hein. Tout ça ba meilleur. Tout ça ba meilleur, tout ça belé, tout do artiste baza bien. Mais oh na monique, na makambo belé, na moni na en tout cas apprécier l'homme à son époque. Voilà. Numéro 1, Fally Ipupa. Yo ke na ndenge yo na ndenge na yo Benji. On a raté na ndenge nito lobeli. Attends la classe na ne ba tsara ke mon nom d'amel le premier. Numéro 1, elle est Imango Fally Ipupa. Pour moi. Sangas que c'est ça qui suppose. Voilà. Abipona pour lui, habiter opinion ba tinyoso. A besoin na clé. Ya obeta na photo. Te wana ngana bien honte. Il sanye. Et on a bien honte. Photo de Macron, ils ont ba président. Mais quand il m'a beti tinyoso ba nile. Te concert obeta maté ba gaz lacrymogène ebeta malibanda concert za bonde. Concert obeta na kimia. Mais il va plate va protéger. On a bêté ataye mon nga na bêté concert Mazalaki à l'est. Bêté concert c'est mon frère Ambanga bien na concert na to solo naye c'est to monani to solo bien à respecter anga na respecter kae ata concert wana na bêté maki alakisaki ala capable mais des autres zaki libanda bato bazoki bato ba maramuso esambi ba yibe ba mamuso ba plante ba nini na kene concert Fally ba au moins que sali bien te yé peut déranger alors on te senga kimia makambo comme na kimia pour te beta ba concert na limite que les réima go go beta sur concert mo boye na niveau ya poto mo ga beta en Afrique pour na makambo go boye ya makambo to monde ya ngolo mo ke futo bongisa nano futo bongisi to marché to sali makambo na zolo ba o vena nga domi maeshe Mozalisi. Hein? Domi Maeshe Mozalisi a ébivé nanga atonga tonga hein? Patron Golbi Badawa. Mais c'est Baloula hein? Patron Golbi Badawa dollar koto yo béro karayo. Donc a ébi masolo 25 ans. Bogar mo ya patron siko 25 ans kanku wani macha momen. Donc 25 ans en tout cas a ébi masolo oyo. Omar Ngungu Oman Ngungu, long jambe homme.
Oman Ngungu solola masana ngai asala mambo ebele to betani ba masolo otu wana batongo na boka pe boki trop ngana boki trop vous comprenez mère nanga Emeline Zemba ma musique ma musique Nzemba polo mabele oya tous pepele ambetolo ouais on a mère nanga vraiment hein on a mère nanga to bosanité monsieur François mobali ya pembe monsieur François est-ce que nous on va bien aller pour parler on a fait pour la promotion dans un rapport on a été mais toujours pété en kutana na kota concert moko boye mais na santaka moi genre quoi genre petit concert mais moi donc ça dit ata kutu libango zate ba yusanga ke makamo le grand poto na émission moko il paraît ngata bazobenga nga 119 diabolos ne pas quartier là tu vas bien diabolos diable comment on est dans 119 diabolos on est là ngai po ngama minga banyambura gera boloma nyama na mi ba comme nga mo mi brutal batuna nga bongo shetan habite nga diabolos place mangu na ndi pare bongo shetan yo batuna boni shetan yo maman na lobika na bita nga na 119 diabolos bon pas batuna so na boya e kenda pendeng wana. Voilà. Donc rien, c'est mon frère. Là chanter en bogo na biso. Na linga ka mingi atala ba na en tout cas atala ba clip na na pom na été quoi. Na to kutana rama mingi te. Moni soko yo côté moko boyela so ba yambi yo bien te. Vous comprendre mbala simoza na bango ya place wana. Voilà. Merci beaucoup, c'était je sais que tu peux la président na biso sala musala bien, mboka na biso lelo tout succès na biso. Na question moko. Ningi lelo omona animation de lelo tireli baleki nana ngo défendre balino na musala tosani nana ngo défendre balino na musala otikeli nani baleki botikela ba obeta ngo ba obeta lelo na sima bino ba saba succès te totikela mutu te obeta miso so musique bon ndeko omona baleki o sala musala bien te ba on so wasa buno ba bien bazalaka en les discipline premiers pesate na ba baleki bien so te maman les premiers passer les premiers président mot de la fin na wana ba toso balandio et puis programme Zanini, idée Zanini et puis Bazelani. Ouais, moi de la fin Zalika Kara, Bazela Mzunga ma famille, tout travaille lentement sirement. Tout ça là tout est décembre, babina des gens Mzunga ma famille. Ça remix ça biloko to beta, to baksaka moi crime mon na suka. Tala ba go babini ngweke. En tout cas bateau yo balinganga triple na Suisse, hein? Triple na Suisse, na peso bambo tato. Na bosanité Papingando nouveau riche na peso bambo tato na bosanité Emmanuel Makanda masana moko côté bazambi kuna Emmanuel Makanda Domi Maeshe nazo insisté le seul patron sombela ba mission baka Domi Maeshe atonga au mona émission oya to sala ngona immeuble na amen voilà Domi Maeshe na bosanité chèque à blanc Christian Daya chèque à blanc na pesi mbote na bosanité Oman Ngungu long jambe homme batapoto na ebike o azana besoin contacter G5 Chipo plus 243 85 44 20 245 je répète 085 44 20 245 bosanité on dit vraiment na boka Emile Mambo la noblesse dans les sangs, l'enquête yangala. Venanga Emile Mambo, très fort. La noblesse dans les sangs. Emile Mambo, la bonne sanité. Voilà. Merci Koyago Belisha. Un moment on dit un enfant pas comme les autres. La PCMO Temer Nabiso. Merci beaucoup Nanaïba, l'Océan Diallo. Azana dollar et tambo la ranaï azano boni basango Océan Diallo. La PCK Mbote na ba dollar nous c'est dans la poche ya Océan Diallo. Appréciez Mbote, appréciez boss. Costa couleur, le patron lui-même. Mbote place à Zouami, Moutasarana Mbongo, Ouasarana Mbongo, Wakabara Mbongo. Merci Naba et tout Balingara, votre frère et le gros site de la presse, Benji Benzema. Commentaire Eza, numéro Eza, on a commis dans WhatsApp, Toré Bani, Toré développé, Maramoueza, je suis votre frère. Merci beaucoup à Ciseaux d'Orionel Messi, Nico, mon frère, là où tu te portes, Mbote, dans la place aux Ali. Merci beaucoup de prendre de l'eau. Je vous aime tellement, votre frère. Les gros sites de la presse. Appelez-moi Motoya Kissi, Motoya Goa. Mais Goya, il y a mon qualité en Zambé.
Merci à vous. Bye bye à vous. À la prochaine. Bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.